sembe ozui nazalaka moninga na yo te pe na kotikalaka kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te. Ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie yo brondo nazalaka moninga na yo te pe na kotikala pe kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie gumu chuchu supu nazalaka moninga baninga tango kokie Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie yo soute pa nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te pe na kotikala kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga naza moninga na yo te est-ce que nga naza moninga na yo te Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga na moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobela vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Solas Kantous Papi Gen omoni yango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yo te Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te. WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Bande rotopesi binombote partout bokolanda biso lisusu boye na tolobela vie officielle. Voilà, naza encore lelo na sœur na biso Melina Swamba na yende toza ko sala émission lelo. Merci à Washington, Jérémy Mana Canada, Didier, merci. Merci à Bandekotou, Emile Bamba de Zurich, merci Nayo, Eric Shimano, Capel des Authentiques, puis aussi Agostino Massousa, Papa Social, aux États-Unis, merci Nayo. Et merci également à. Il a dit, il a promis, il a réalisé Jean-Claude Mabanzo. Sans oublier Big Ansumbo prêtre, en tout cas Bandekonyo, surtout dans l'Arabiso. D'abord, ça pété na sali, je fais un petit coucou à mon pote, te dis moi là, quoi ça sert. Namina Melina Swamba, Tomegananu, Kobeta Kati, Melina bonjour. Bonjour Papi Gen. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. C'est Melina Swamba TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend R. Écoutez la bino quoi, jusqu'à vous allez. Voilà. C'est Melina Swamba TV. Ouais. Laisse tomber. Ah ouais. Bon, Melina, na yambio, to megana ko solo parce que na minute yo oyebaki pe mimiti keba. Bien sûr, to ça ne utuli kelemba. Ah, maman li kelemba. Te ngam na biso zeba maman li kelemba toujours. Eli kelemba ngo zaraba li kelemba mo oui. Au tché 400 au 1200. Au tché 800 au le donc et ça va double belé quoi. Ouais. Ah bon? Ouais. Non, le bano d'ailleurs les gabindo. Tu 400 1200. Eh, ça qui somme non le bano. Et ça qui 400 les 1200. Donc so tché 3000 tout. So tché 3000 tout net 1200 au doit doubler. Ce qui 3 fois, ce qui combien de fois non, non, ils avaient gagné un gaso yo ye. Oyena oye, omifo ya pena mutu na yo. Donc yo so koti mutu po azana simana oyo ye na epé 2 personnes fois kota.
Ok. Ouais, ça qui bon donc yo yene na deux personnes. Donc na muto yo ti na deux personnes na yo na bango ba ti lombo. Donc nga personne na yo ka bongo zo bakisa mais zo ça ende bien mais bato mo kilika yo ebika ba noir ba baby sali souvent. Ouais. Alors nani Melina na minute yo michi ke bato tika biso na biti sangwana ka ngonde ni d'abord. Tokoti na noa Melina Swamba na mafuta upakola so zana besoin tela ndenge no solingeli luka Melina Swamba TV na mafuta ya kotela na mafuta ba cancer so cancer no se beta ona ndenge nyonso luka Melina Swamba so ozui traitement na yo en tout cas landeli traitement na yo aux adécité so zana mino esala ko pasi ko kende ku hôpital to ke longola mino ko mama ha non. Donc tout ça ils a savon et gel douche ils a kolongola batache donc na bimisi ngo sauté pomade des ali ils a mafuta côté là donc soko lingo tela olingo za ndenge nyoso lingi luka Melina Swamba TV so za mine soit kayo na pesa 4 traitement 4 jours donc deuxième jour coûte déjà mine sur lui passe mais na pesa 4 jours pour et ça là moi banini a bien quoi donc voilà. Donc luka Melina Swamba na baki c'est belé donc so lingo tela comme mundele na ngo ya ko mela ya pakola donc ya modèle nyonso quoi donc voilà et Joachim Konde balobi Brix de Bruxelles Bruce de Bruxelles yo ana donc ya yo ngona quoi donc voilà sango ya Mimi Chikeva na ebisio na lenga elengi sanga Blanche Kino benginga ya Melina oyoki sanga siko na to ko mona ngo te di mona mtachaki yango na bi kana gangi na bi o na mona za solo to lokuta ya Melina ki Mimi na bi na ucho mona ka siko Mimi akufi donc pitch gen nazaki na lengi journana na lenga kilo ko lo mususu na moni ke liwa tato sakana te to sakana te yango na vie atozo sala lo yenge na atozo sala nini yeba nzambe on ne sait jamais lobby. Donc on ne sait jamais lobby. Donc nana yeba ki Mimi akufa nana yeba ki Mimi akufa na minute muke donc voilà ko moki les autres tambola na mabe moko pitch na yebisa yo ya ko sakana te et puis na kota na internet bona yebisio eza ya ko yinda mutuna mutako pesa bamloba na ndenge na ye okoto akufa ki kenda ko beta mbanda ya alaka ki mbanda ko kufa ye pa kufi ye pa boma ki mbanda ya sala ki boy Congolais il parle trop Congolais bolobaka mingi c'est pas bien yango mboka na biso zo changer te bozo ba mvula bokata na katikati lokwa ba joueur ta na oya Kishasa na oya poto ya poto ngokutu bondolo ya okata ba mvula ngwawa na ya poto kutu bokata mvula peut-être pona misala siko bino bouta Kishasa bouta ba Congo bokate la mvula ni ukata ngono na Congo bokati ba mvula tcheke lokwa ba nini ali bosu ba mangolais o ba pesa bino bosu ba batroche bo nyetiki na ba mangolais pour ba boya ko sala ka ba buzo ba internet c'est pas normal. Mimi ndenga zana so akufi bokoma kotonga na bibembe Kongola banga so ebembe te geno ebiso Kongola ebembe zaki na kala omona pene bembe ele kabat ba ngunza mabu ezala ali su bongo te ebembe bakoma kotonga ebembe na ebiso mutu na mutu lo ba version na mutu na est-ce que tant Mimi ngo zaki na bomoi abenga ki nani ke tala vina ngande na mena ezaka boy donc poto ngo ezaki bien bino batu bozo ya bozo bebisa poto na ebisi no bebisi poto na biso na niveau moko ata biso kutu toye to sali ba 50 te mais quand même bato peut ko kuta to bane ko respecter bango respect zate na bino bato bozo ya sika respect zate si tunde boketonda na scène de nikuna ya mu Colombia ro ya wana mwana boye baka déjà po o eza poto eza Afrique te eza Angola te eza Kinshasa te donc boye bango coûte mbila ole kaka sikana mbila ole kaka sikana non parce que batuka nde bosa ba des heures de rona bozoye baté nana kufunda nani boye baté donc mbila ko na ebisho piche ba lokota batu na ebisho sikana na niveau moko po baté belé basana bana na bankanda te ko baze sikana na olo banoka si bakakuiza ba yeye wana bana bankanda te belé sikana wana ngola mtebenga bon so batu ba sikana ba nouveau voilà. Vous comprenez? Donc bazo sala désordre na niveau moko na yebisho ya kosakanate ata kutu biso ngo to sala ba mikanda mais to sala makambo bino bo sala te quand même. Mais c'est quoi le comportement comme il comportement bato bazo ya na yebisho bazo ya malembe te na so yebisho en plus bazo luganini ata kutu bozo luka koyeba nango koyeba nango boluka na ya nini nzambe ne moyebani o ayeba na boso numéro 0 eza nzambe à part nzambe na oyeba na lani piti okofa no filmer nga ba support na ngomona ba version original bani no na biloko kano na sima omona donc toko banda ko filmer ngo bo tikali no poele mais na minito muto toke nango wapi
toke nango wapi mais bino boye sikoyo luka nanu mukanda na yo luka nanu position luka nanu esika okozalela soko kosala vie na yo baninga bazaka oye nanu okangi nanu makambo na yo après siko ozwi mutu otelemisi likolo soko otelemisa mutu mutu okango azate telemisa mutu na yo sala makambo nyonso olingi osala na ndenge na yo bozoya mabe makasi en plus banini bozosala wana oyo bazosala wana babezi oyo bozosala ya salite parce que na babezi nyonso bozosala wana mutu moko takokisa 1000 leka 1000 abonné lokola Papi Gen asala bezi te atikala kosala bezi te mais YouTube apesa ye trophée parce que aleka déjà 1000 abonnés 100 000 pardon 100 000 abonnés ça lekango aleka 100 000 abonnés YouTube apesa ye trophée ba te di mola basala kawana basa sa rankine Papi Gen yamba tout le monde a sa rankine ba te di mola bayamba tout le monde basa sa rankine bino batu boso ya bokomo kabola mboka batu bakan o koto kan ya mutu boy o kan ya mutu boy mais non fallait asa congolais faire asa congolais parce que bongo balinga bongo te balingi bongo te oh tena bien ba leader bongo balinga bongo te balinga ndeni c'est que ba leader on c'est bongo ba sepela pe bongo ba o sepela bongo comment on a bloqué bongo omoni makamususu batu musu ba welisaka awelisa nasala boy po leader amona nga danger po leader asepela nga pusa nga pembeni okoma makamsusu to ko c'est la ba leader te pardon makamsusu ba leader pe ba yibna bango te yo sala ka po mono danger o pusa na pembeni la leader okomi batebele ba sa ba buzo babongo po fali asa congolais faire asa congolais to sala ba biyoma ya ba faire ya ba wera son na ba jibe mpiana to mona mo buzo bote o mona ke ezaki guerre loyale omona ke nga muta fere pardon nga muta wera nga muta jibe suka na musique suka ngona pena c'est ça omona pena mwasi na mbali mwasi jibe na nga mo elekela nga na biso za somo na lobano na ya biso yo muta wera nga muta wera siko jo muta jibe ezala ka somo na ya biso mais to bundate parce que to sika mo bundate ezaka guerre tu on dit matata bêtise musique rien on comprend ezaka bêtise abo été bêtise comme quand même musicien za muto azodike mas musicien za muto te ayaka na brutal ayaka na makambo ya kofingana bo bebisa ba via bana bato mikie po bana mikie bakotaka na ba YouTube batala ba biloko no soyeleka alors bino ba mikolo akalo bokata ba mvula na katikati bolingo kokola te boya na ba bêtise na bino boya ko sala bato bayaka do bo bebisa neti boyo bebisa na bato mboka boyo bebisa na biso mboka la biso français za ibo te quand même boyo bebisa mboka mais sikoyo baton ba gagnera nini d'abord ba gagnera nini yango na oto zong sa sikoyo yo kutoza na 100 plus que 100 000 abonnés est-ce que lobelango est-ce que ça la buzoba est-ce que pour plus que 100 000 abonnés yo zanango est-ce que ça la des bêtises so ça la beza salité bato na so ça beza salité kota na ba chip na banini na bango o tikala ta o tikala mona ta moko sali 300 000 vite na moko azate okomi azate ba beza bo ça ya salité bosa ba beza salité bo ya salité makasi donc en tout cas bo s'arrêter c'est pas bien bo ezama be do bo bima ba basse classe moko so boye baté tamsu bo mona danser bo bima ba basse classe na niveau moko sakanate Mimi Tike va soka kufi asa mutu Mimi Tike va ngana vanda na to vandi na ba Mimi Tike va awa nga to sala na malikemba mama na play bana mukile banda on comprend asa play Ezaku tutemba bo po azaki maman présidente ya fali auto nini non j'en ai rien à foutre data azaki maman présidente fali mais aza play on comprend mais c'est pas dit que wobo sakana na nzoto mutu bongo aye na makambu na yo aye na makambu batu muso bo beta lisolo Mimi Tike va ba yebi pete ba yebi kana kombo mais ozo beta lisolo le ko bolia bomela c'est pas bien o moni mais mission na ba okeleka na ba inosa ba okende na oloba no moni sika so mbila sa o moni ka so etike sike komi bongo yo ebi poto mbila za la bo so mbila ka cheka so ka kana kati na bongo so na mutu moko okefunda tozao mutu moko ofunda so ka ba kweseli mbila oyoka nde ba olokota bato mbila osakana te France baby tala batu kutu wana mikanda omona mutake renouveau obi ane couler ba botole batu mikanda ba botole batu mikanda dans le vide mutake ake renouveler azu mukanda to ebi nam bino batu bokenda na Saint-Denis wana ça sert à rien so ke loba makambo ya yo loba makambo yo yeli oyo keko lekila na nini ezate ke soko longwa na orchestre mutu tika mutu na vina leka na loba makambo ya yo yeli so ba mona yo so pe basala no nini leka loba oyo yeli point barre bino pe bato bokenda ko tuna ba question mutu aye faut tuna na sujet nini on comprend faut tuna mutu aye na sujet nini
c'est pas dit que soki alongwa kakuna esika zalaki donc yo ye obengi ye kapo aya ko biso makambo ya longwe la bino mo bozo benga bango ba ya ko loba ba bêtise tango ba ya loba ba bêtise ala bo baluki bo kombata makasi ozo comprendre soki muta longwa esika kenda etali bino na nini soka ko leka na chaîne na bino aleka aloba makambo ya yeli aloba makambo ya yeli alobe sika utite po bozo finga alobe sa ocho loba wat bato bozo finga baza ko beba babeba baba no leka bino moko baza ko beba eza ko tute do yongo moni soki o lingyo o batela nzoto na yo lobeso loba na bino ya za musicien utakuna yebia ayisa bino bo batela nzoto la bino soki o moni ke elikambo eza ya yote kokota te ko sala te po musicien mono danser azalaka te Rihanna loba ngwa balera Rihanna lobi ke chaque année balera ba fan apesa makila ba fan po biso ba congolais nde bomba ba kisi na biso mais ba américain ba loba ba kisi na bango vis-à-vis vous comprendre ba fan nde bozana o mona ngai nani oyo ngaki ngandi ba ko lia yo oza na yesu na bomo ite oza na yesu ndeni ozo keluka makamba na tongo chibuto ozo keluka makamba yesu saint esprit avanda a protéger oza ka polele bongo ozo kendo finga ofingi musicien ofingi ba finga kate bafinga kate botika makamba ko finga ezake yaka loba likambo yo sana ngo esili guerre o sala o ya ba musique eza guerre loyale so boyebite guerre loyale voilà bato bobo kota te bozuki kuluna ki ya Congo boye nango awa bozuki kuluna ki Grèce boye nango awa bozuki kuluna ki ya kinini boye nango ana mboka bato amboko pe tambola bongo te bo simba mutu tango simba mutu mbila refoule ako okena ki chasse ko benga ba noko bandoki tendoke sa yo moko ozomota liro ezokende bozomota ke komati na niveau bina no bakochu pe mutu bembele pe mutu tala yo sala blague zela omoni ndezana mboko oyo mundela so kufi mundela olando china suka te po za africain okay no pa ite alanda ka mukia chiki même si alandi yo so kufi pondenge zawana tango oluka makambo boye bandenga osilise la fali azawana te fer azawana te tango oluka makambo obiso bata makasi to comme obeta bato obiso to obeta bato fer ana bato belé fali ana bato o bo como finga na héritier ko to atambola ko na bata maboma bata mitu donc bo luka bo bando luka nzela ke tambola na o yebisa bino boko luka nzela ke tambola mo na pendo l'équipe ba chombeli donc au moins na penda ba yebike obimela ka ba zelelo na coin et comme bongo mo ni makambo bo luka boye ba ko silisa ngo boye ba ko silisa on poso ye grava bo ku fe belé mais bato bazo ya mutu bazo na makambo bo sentiment buzoba gen sentiment buzoba po aba ko chubo mbele okufi okomi libanga kaka to nini libanga buzoba so batangi kombo na elobi nini so babwaki yo après liko nango ozwi nini eloko te so lingi babwaka yo bimisa mbongo na wata mwa 2000 na so mwa 150 so 1500 na babwaka yo bo bato bando bwaka liboso ezai bando finga bato ba est-ce que bando loba bando le kana TV po babwaka ye mais bolingi biloko fele boma bino avant et biloko fele boma bino avant tango boluka ke ngai boye onga biso boy sobo sali baka bato beba kufa ba ondimate ouais bato bele ba kufa ba ondimate oyeba muto abomote tango bimaka ba la lonzala oyeba esika ba bomelote donc bo batela ba vie na bino s'il vous plaît congolais batela vie na yo batela vie abana na yo vous comprenez batela ba famille na bino batika la kotelengana te franchement makasi mutaye poto nanu kutazwi posi tamsuzo mo tamsu place olala nanu kutu voilà si osama kambwana akeluka place olala c'est ça na une solution ya pongi na eti c'est ça na une solution ya ba sengle na yena na katite merci na une solution ya ba pantalon te merci mais ozuki ne kokota makambo moko ya yote o ezanga mutuna makolo so ebake ya yote okota ngona sentiment po ba mona yo o kingandi o songolo botika ba bêtise na bo sala salité wana bo bimi salité makasi et sopi bino makasi en plus yo kande ba benga bino sendeni do ba yebi nganda na bino so bo kosa liboma etali bino la famille de bango pe ba etali bino ba famille ba kolela ba silisi histoire esili ba zo rappelle moi chiffre na fin du mois
bongo en tout cas wana na oyeba te bongo siko tango akeluka makambo bongo po azomo 50 mo sa tinda na kisasa tango okufa pe ba famille bayeba ba famille ngo pe batala bango na bateli ba mona ka pe bo conseiller pe bana bino ke tala boy oye lukana no makambo na yo ba lukana no système lukina no système ko muta makaso lendi en tout cas wana soko mutu kaka yo soko ke nona boloko ke na mukanda na kayo compter nde baza bayeba te 1 ans oleka 2 ans oleka 3 ans oleka yo komi place yango ozo comprendre 1 ans oleka 2 ans oleka 3 ans oleka boke na distraction et sa distraction kende pas l'état l'état zono na charge lukina vie na otango osilisa oyesko na idée oyo elaki na vie c'est ça iye boye nango ya salite makasi sopi bino sopa bino makasi benga bon so kombo moko boye so kombo ni nango kombo ngo kiminga na mutu ba kote nguna ono lo banochi ba pesi ba surnomme bango na ba kombo c'est pas normal là donc yo bien temps que moi c'est ça le soni yo mo so ka soni mais ça nga soni te poani ça nga soni po baza bande ko ngai c'est pas normal ça bande ko nga ben oui ça bande ko nga mais est-ce que ba yo ka na ngo yo kanga na piche omoni ngande na za aw naza mwana savimbi na mobutu so sangisi yango poison omoni ba biloko bango wasala oyo ba kando lukuto ya lukuta biso sala ona ngola nako beta rando penda ko beta pourtant tant avant na beta ona ngamo na mulangi na mikati yo mozo mwana ngamo mutu esanga beta sino na mikati botano simbo o comprendre biso to sala barando moko te osakana to mo barando bakosaka aleki likola ni ya télévision o sali rando lukuto fingo po biso so to ebo finga na minute po ni biso finga na minute pe na koleka na bandi ko finga na po na ngola na to na formation mo ya osakana te muto angola sikote angola akala penza wana o ya diama penzo ya solo ya kota mvimvi wana penza to lia diama lokwa elo mususu angola pesa biso mama na formation osakana te po ngana koleka na télévision so na bando finga na ibite so mu batu musuba hotelema so na bina na sa biloko bango ba sala na ba sala ba nini na bango ba bezi no sala bezi o sala na te poko finge zana munoko so na bina bimisa ngo aboyo ka somo pona ngola to beba mitu angola kala na to beba de mitu po masasi makamunyo se bebisa biso mitu po so na leki ona o sa rando na ngate bokosi po ba rando biso to sala na ngola o sa rando te mais poni to sala ngote to banga bino te. Respect à Moutou faut se respecter. Moutou faut se respecter na vie. C'est ça. Et ça quand yo fingi yo ya mama na yo ya tata na yo to yebi couleur na ngoda to yebi na ndenge ezala. To yebi na ndenge kombo na ngo ezala. O sani lo tetango yo fingi. Ah bon? Ben oui o sani yo moni siko danser tango fingi mama Moutou, fingi nde kwa Moutou. O fingi mwana Moutou. Bo comment o finga na bana bato ba innocent. Innocent bato. Na bana ba innocent comment o finga bango yo fingi bana o fingi ba mama o fingi ba nani obi muta makasi yo po che téléphone likolo. Osala baje netinga benda bo so looking o fingi ngai o bongama po so sika no ke zuila yo na si mbila ya otuna o mutu ba beti yo to camion te o tutae donc na mono ko musozo finga o bota bana ba kizengi bazo finga na bana batu ba innocent yo so finga mwana muninga kizengi obike niveau bato ba memi na solo bana yo ba memi poto na niveau mabe yo ke finga mwana muninga kizengi yo finga yo mama ozwa ka zemi obota ko ke finga mwana muninga est-ce que zalaka vraiment ozo kata piderte donc oyo kata somo wana te etant que maman ozo le kapé yo busana bana bakizengi yo sana bana kibitse nzambe soki ba pesa ke kizengi yo zuya normal yo betitolo et bon génération si yo betitolo ke ya yonda sabia est-ce que oyebi lobby na yo bon bana na yo bana oyebi lobby donc vie ça mabe bo contrôler ba langage na bino bo sala ba guerre na bino bo tika bana batu na mpanzi bo finga ka bana te c'est pas bien bo finga ka bana te finga moto bozane na rando ko finga mwana te boyebi bokoma bata makasi so yo motie eloko ana ofingi olobi yo moni ne tsongo ofinga moni bi muta makasi mais non mais barando bosa lokuta biso to sala barando na ngola omona penda ke panza mutu donc po simba mulango panza mutu to yo kana biso somote o bosa barando lokuta o barando lokuta o fingi na nini ngaso leki fingi bono chika yo mais so lobana yebe siko sala te po do luko po na teti mo sakana te nzamba abolinga zongi sa bato mona penda akitisi mutu esprit ba o ba yebi ngana ngola ba yebi dia ke o mutu sala bien te mutu sala bien te po na bunda de na mibali lokwa mutali boma do na okata yo avana kato na yo mona so poka na tibila mana ko laksa no ba cicatrice ngamo bena zo mulangi ta na panzao na sala ba cicatrice a ngamo na zo mulangi na kata pa na panza mo mbala bandi mbangu lokwa lo musata no yimo panzi amikati boy bongo siko so bonga sala ngandeni tabilo ba khando bosa lo kuta
barando wana bo bima neti bata makasi le kuta o tie moi téléphone na ndako o lobi biloba lobi n'importe comme ils dit danser bo ba danser te bo bebisa ba réputation ba tout nyonso na kati mboko c'est pas normal voilà mimi obozo finga bebe obanga su bibembe te ebembe bote ba comment otonga na bibembe ebembe liboso zaki umuno obanga na bibembe okende bembe donc ça dit c'est ça nzela o lobinga pe na okende ebembe ça sika ezo peso mayele ete ya yo epeso mayele ozo ba ke sika no muninga ke lelo nini ezanga tamsu pe na butu na lali na la mukite mutu na mutu na c'est ça mutu na mutu na rien na kokitela et puis chose grave oya kufi yo na ça dit so muta kufi akelibela so muta kufi akelibela otikolo ngone lisute mais pourquoi ko salir komba baninga boyi azalaki pe en envie lokola yo envie à vivre pe lokola yo on ne sait jamais o lali pe lobo ke ilsus yo zo finga muningo zo finga bembe zo o mimoni yo muta makasi mais non c'est pas normal là to ça boy pesa no bateau yo pesa ba no conseil après o pesa pe nanu ba leader parce que ba leader pe ba mona makambo zo salam ben oui ba zo mona pesa no bateau conseil na ndenge ba poto ndenge ba ko se comporter na poto ndenge ba otambo na poto et puis on me pesa ba leader comme ça tout ça biso biso ne to za na tant to na mikilia et le boso ko akenda pas l'état vous comprenez mboko l'état sans l'état mobulo okomi ngana kite pas ser nanga ngane na ya awa na sina betali so nanga déjà ngana forme d'affaires na ngola ngana ndo sa ba faire nanga ngana ya awa na ya na ya a te pona vanda na mboko yo ngana ya na visa na nga États-Unis ya 2 ans na ya pona kutana na bandeko na ngana mona bango kala ba ser na nga bana to kutana to solola après na leka tant na komi awa grande sœur na nga Martine Bosobo azali ba nièce na nga bazali ba yebi passeport na nga ezaki pas grande sœur na nga yebi na visa na nga ya 2 ans na yaki pona ke États-Unis na ke somba blo na nga oteka pona la femme d'affaires na ndo teka blo na nga na komi ya grande sœur na nga bi non okendete vanda ozankanda o comprendre makambo baluka ngana yaka penda tala bune wo mso osala oyo wuchi oyenda oyenu nono ya kokata kata to souffrir po ya okoma tango komia est-ce que vous en a souci ndengo souffrir na nzela ça na souci wana ke ndena komia wa en tout cas funa boulé et funa boulé na sa makam nanga boy na sala boy na zongisa boy c'est ça o comprendre nanga kuna zena visa 2 ans na zena on a mbongo ya 2 ans États-Unis mais na juste visa Schengen pona na Taliban de kunanga aina leki vous comprenez pour mon que vie na vie batumisu kumisa na ba vie batumisu ba uta na ngoza moi différent quoi bino batu bozoya s'il vous plaît boza bande kona biso bozoya nde malembete bozoya mbangu trop ba kenda pas l'état kende pas l'état joyeux l'état ko landela yo ba assistance sociale ba ko landela yo ata makambo ebebaki na France soso kochi yebango suka suko zwa kankanda mutu moko ta ya awa azonga maboko abima maboko pamba rien soko ye tana mutu no ke kozwa mais auparavant il faut ça la démarche sans démarche ozwa te soko zana maboko ba social et puis maboko ba social il faut ça pas na bango moko bazoye bake monsieur yo azalaka awa na biso madame azalaka na biso ezate ke oza côté mususu yibango ba traiter le dossier bosana France kenda bongote osana maboko na bango bayibi ko osana maboko na bango ata dossier bebaki ondenge ni bako salo tout bal zongi sela yo dossier balandelo malembe tisuka suko zwankanda o comprendre tango kozwa osali siko omotema no zelingo sala mais wana déjà osana mwa kanda no na maboko c'est ça vous comprenez moi no ko sala loko no solingo sala mais nano jeu loko nzoto te yozo ke saba des heures de bongo yozo bima muta makasi boso mbila ye wana kangi bino acheche bino misap esilit po belé bazana droit de quitter bakazi judiciaire na soko che misap boy mbila zo mona auto benga na eti azaka na mboko batio na avion ke hier bakazi judiciaire beba kala batio na avion ke hier o leli OK kanga norondo quitter en tout cas conseil gratuit soko za awa wana lo kanzoto te kende pas social kanga mana social social ko zoyo penda mutu na ye social le moko peso adresse social le moko peso place évitez s'il vous plaît évitez moi si mobali s'il vous plaît bande ko na biso to lo ndenga mabete po vague zo ya na nini ya Saint-Denis wana kuna isika ya banini ezo ya mabe s'il vous plaît bat babando bomanawa
Luka zala na maboka social asaleli makambo nyonso social alandela mutu rapide so ozana social esika moko bayebi ke mwasi abimaka mobali abimaka na kati ya ndako na biso baolandela makambo rapide ozwi makambo na otika na loyenge boya nango eza mabe makasi ezobebisa po mbila so ayokanga bino kuna ebele bwana ba droit de quitter awa ntango baotya bino kaka maboko boyebake mboko ese echange balingi na bango su biso te donc ntango baotya maboko bayebi ke si babengana oyo ozaka na mboko okende en tout cas ça sur soka batio maboko obima tant obima mbala moko okende bazongso donc en tout cas pour na ba leader ba omona makamune eleka po batala pe ba TV batala ba YouTube ba omona en tout cas leader pardon oleka expliquer batu que non o bo sala na kombo na ngati poso bo sala na kombo na ngam tunazo fingisa ngam tunazo bima mal vie oya ko sala bêtise na ye asala na kombo na ye na komba so ba boy na ba kombo na bango muto olekata sala na komba muto o comprendre muto olekata sala na komba muto parce que baza pe batu ba na baste mona ndak ba na bana na bango bozo ko bebisela bango réputation ka dans le vide boy o comprendre bozo ko bebisa ba réputation na bango dans le vide oya ko to ba ye ba fingi tata mobimba bonga sana mwasi ne na bana o pe ko to ba ye ba fingi tata mobimba bonga sana mwasi ne na bana quand même respect zate ba congolais ba ngana ibi ba congolais baza ba intellectuel batanga mingi congolais azala kwa ba pays musute congolais atanga mais congolais o ngana omona na poto loka batu be baleka ba na bande l'école te ba kosaka et puis batu bele ba keda sa diplômé na za nani c'est que bokenda ko futa mbongo ba mibali ba futa ka mbongo po bazwa diplôme basi balala na ba maître na so ba nani po bazwa ba diplôme alukuta c'est que boza bino ba mayele te na mitu boza vide ba bagage zate po mutu ana bagage ko sa makambo bo salate muto pena na bagage ya kosama kama osate leader ba mouvement boyebisa batu ke kombo na bino botika donc mutu na mutasala donc neti fali batu so oza batafali so boleki na TV botanga ka komba fali botanga ya ferete batu afere batanga ka komba fere basala promotion fere batanga ya falite wana na site otambola bien okomi donc mutu na mutu batu afere batala komba fere mutu afere jamais kotanga komba fali oye na télévision comme le ba falite lobela mutuna lobela faire oyo ko sa la promotion yo ko sa la fali promotion yo ko sa la faire promotion eza ndenge moko pe na bata fali yo ko sa la faire promotion yo ko sa la fali promotion lobela makamba fali donc bata faire ba lobela makamba faire bata fali ba lobela makamba fali wana na asir ezala moi bien ezala un peu bien moi respect ekota oui parce que muta fali aye na nini yo siko muto yambi muto omoni ko yambi mutafali ozotune makamba fere sikona yo muto yambi oza musenzi parce que oza mayele te yo zo mona ke o mutafali tuna ye makamba sangwa fali tuna ye musique ya fali zo ke ndenge nini asala kwa publicité mutu na bango ezala ka bongo comprendre yo tiki nano ye aza mutafali o tiki ye nano obandi ko tune makamba fere est-ce que boza mayele na mitu botanga tel bato bolo dans le cas ko poser bato ba question boza mayele te bolimbisanga parce que mutafali andeni musique afali fallait obeta mukoni o mona bosa publicité ya musicien na bino ekenda bongo osomona bata faire so baye botuna bango makambo afere ndeni fere ndeni mouvement fere musique ekendeni o mona ke baso sala pe publicité ya mutu na bango fere c'est ça ekenda bongo yo yambi muta fere ozotune makambo afali ozoluka nini guerre siko guerre wana so luka wana tango tokotala ope o mona peka ba 12k badika o comprendre o sali no pe lo tetan o luka bezi mais o continue pe bato belete na kata chaîne mais o luki ka o bebi saka moral bato ba bunda bato ba beba na bato ba bunda ba bomana ce n'est pas bien congolais to changer to comportement na biso za mabe makasi. Voilà, en tout cas bandeko, merci na Melina Swamba, merci na conseil au PC. Nga na mona mkolomo boye héritier azalaki invité à Jean-Marie Kassamba. Héritier Oloba. Ba musicien na yekutu ba fanatique ba musicien, ça dit ba travailleur mais ba beti maboko makambo ya Oloba. Est-ce que vous comprenez ngana Oloba? Voilà. Donc c'est dire c'est ça. Non. C'est ça na loengete, voilà. Donc en tout cas
côté bato ya o balingaka fali o balingaka faire boy ba non déjà à la base tous en bande côté ba ko c'est ça biso bato tondo ba JB ba wera ezalaka jamais de la vie rouler ka place mon roi do finga mo JB ko boy mbate musique manzanza e suka wana suka kana makama musique oyo boy en tout cas et comme ma be makasi mais la vente ça staff tout ça na biso pesa mon bote tout ça na biso en tout cas abonnez-vous sur Melina Swambati et salanga bien makasi nazongeli isusu mutaza na produit ana posa tela ana posa ya kisi ya hémorroïde ana posa ya kisi ya minu surtout minu ana posa kisi ya cancer ba cancer o baby sa bato belé wana ko bangate luka mena sombo olanda traitement na openza pona ana bato belé ba osala déjà ba osala traitement na omona déjà ba changement ba mokutu ba omona wana poso komba na poso lokola libitabe luka mena swamba wana poso tela muso lingi ya ko melezali ya ko teleza don ana kisi nyoso luka mena swamba na 06 41 13 38 79 donc voilà quoi et na bossa inte masananga Jacques Mawanda yao yango wana Pepe Yolo yao yango wana il faut perso donc ndenge za wana na bossa inte masananga et Ange Babi Chine ko ina kati ya mikili kwa Kabelo Luka et Ange Kabelo au mona solution donc voilà quoi et Joachim Konde Babi Brooks de Bruxelles pardon donc voilà quoi donc Minga Olobezate et Olivier Temo na Olivier Temo peuple mundibu yawe wangwana masarangai yo yebi o consolanga trop na bamboko et tout donc voilà quoi et conseil gratuit na le pena na bato boka belete pour mutu nangeza bete na ki pena lobela makamba mimi parce que bo banga subi bembete bozo respecter batuté donc ko finga ko sala makambo belé tango zo benga mutu na bosa na kutu place tango zo benga mutu loba siko mimi on va baka sala mukanda te yo zo poser question za nango soki mimi azaki nango to yo mutu zo poser question za nango. C'est ça. Donc voilà quoi. En tout cas, ba o yangai ba mbote na bino kaka donc o azana posa libanga lukangai na obako sima donc lelo pe na méchant mabe. Voilà. En tout cas, te di mola. Ba bi ko sanga legi ko kabona. Voilà, merci na bino allez. Tout ça bon. Allez. Bye bye. Nyenge ton, moi na Paris. Certina de Zurich, Switzerland. Modoko Jean-Franco Ferré. Oyo, la musique. Yves Gel Décibel na DRTV Benoît Kissimbi émission Tam Tam ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala nyonso mpo ya koluka lokasa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te moi qui aime l'amour moi qui aime l'encer lelo na bina wabio na oyo yanga bolingo ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala nyonso mpo ya koluka lokasa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te wetikosata moninga soki okosonga sinago limakulusu na moyebi bolimo nalinga kobina lelo nabina wapio na moyanga bolimo ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala Tonton Dingi nyonso mpo ya koluka Papa Rosa de Paris motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te Sakoma Tuvanga mwana Paris ado mbengani mwana Paris Koloba Timbia seleva manu de Pasco Ndinga ala shivava na Londres michi kitoko
Efo Perso Kovako Ibramondo Junafa Makengele le maire de Genève Makonda da Silva Soumer Abidjana Libanais Mwana Paris Yagi Bicho Tchalma Oubakleye de Paris Freddy Ngoma Berthe Mosolo Mana Paris. Merci Tozo Koba Seko Koba Nakatian Koba Olivier Krakou, tous les grands bassistes Jack Jackson de Genève.